biso bato ndenge moko Baina makila makota mbolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni Ezali kaka nemayebe Zambe yokelaka biso bato ndenge moko Baina makila makota mbolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni Ezali kaka nemayebe Kaka yokela boinga mamo Kaka yasala tonyokwani Kombo ya masolo Ezali ndenga hiboido Kaka kimaku yolobi nini Ndeko balandi nyonso ya 3w.hot243.com mbote mingi esika bozwami yenge esika nyonso bozwami ndenge bakoko balobi ete yenge muzulu yenge vantoto zola ndenge bakoko bakozongisaka ya solo bandeko tokutani lisusu ndenge tokokutanaka na masolo na biso lelo tokutani pote ya solo ezali bongo ya bino ndeko Kongo alenga mwana ya mfumu Kimbangu na emission na bino bana ya Kongo nyonso bokoko ya bayindo. Bokoko ya bayindo ya solo mikolo eleki mingi tokutani lisusu te yango toye kokutana lisusu pote tosolola masolo ya bakoko masolo oyo ya mboka na biso mboka Kongo oyo ya mfumu Kimbangu mboka ya Kongo oyo ya mama Kimpavita mboka ya Kongo ya Koko Mangongele, mboka ya Kongo ya bakoko. Ya solo bandeko mbote esika bozwami. Lelo toyambi bongo un grand messager. Moko oyo azali ko sakola masolo etali bokoko wuta mboka ya Maroc, Koko Kipulu. Koko Kipulu mingi bayebiye, mingi pe bayebiye te kasi ya solo akomi moni sepai na bino bongo toko solola masolo na biso na tina nini to bengisi lelo na emission bokoko bayindo pote ya solo a maniola biso mayepenza ezali mabombami kasi bokoyeba tem soki ye moko amimonisi epai na bino Koko Kipulu yenge mbote sikozwami malobe pesa melio Zola mbuta Kongo alenga mbote na bandeko nyonso bazali kolanda pai na lokito pe na lolaka ya ngambi ya mpongutulendo ya mbanza velela o alobaki polele ete akoyaka na biso bilenge pe akotondisa biso na bwanya pe maele oyo kopana lokola mai na mbula o likolo nse nde napesika mbote na bandeko nyonso bazolanda biso bazala attentif ya koyoka bwanya na maele oyo bakoko babombeli biso mukolo mwa lelo na lolenge oyo bino bopesi biso manaka ya kozongisa to pe ya kolakisa lisusu mongongo na biso na miso ya bato donc napesi mbote na barealisateur to pe bino nyonso oyo bozali lokola kosimba manaka oyo etali émission ya bokoko ya bayindo code 243 donc natonisami na esengo makasi tika ete nzambe ya mpongutulendo ya mbanza velela nzambe ya bakoko na biso abazela libota ya bayindo ya mokili mobimba pe azongisa bolingo oyo elobamaki ete soki toyebi ye na kombo ya nzambe ya bakoko na biso tokokangolama pe tokozwa makoki ebele mbote vraiment esengo mingi na motema esengo pe na biso pe bana ya hot 243 tozongisi epai na bamessager nyonso pe epai na yo moko Koko Kipulu vraiment ya solo elobi yo mboka ya bakoko mboka ya mfumu Kimbangu ya solo mboka ya tata nzambe mokili tata nzambe ya mpongutulendo ya solo bandeko pe balandi nyonso tokutani lelo ndenge bolandi toyambi bongo Koko Kipulu azali bongo messager oyo aza komonisa biso makambo ebele lelo teme na biso ezali nini tokosolola lelo likambo etali mariage coutumier boyebi eke ndenge tolobaka libala oyo mariage donc libala ya bakoko na biso ndenge
bazalaki kobala na to kobalisa bana na bango. Tokosala différence donc nde tokoki koloba mariage coutumier na mariage religieux oyo ndenge mindele bamemela biso nde toyeba yango mpo pamba te bolimbisi bato ebele baza kobeta mabaku balobi ete ya solo vraiment mariage coutumier eza koyeba na lisusu te yango toye kokutana na koko kipulu moko azali kolobela bakoko mpe azali kolobela bokoko na biso vraiment amonisa biso nanu mariage coutumier ezali ndenge nini pamba te lelo tozali komona bato bazali kobala bazali kosenga bambongo ebele okoyoka libala $3000 pesa biloko boyi vese ya papa pesa kimbundi ya mama kaleso ya papa bakomi kokoma na baliste makambo ebele ebele ekoma na baliste yango bandeko tolingi toyeba koko kipulu monisa biso nanu yambo ete tokota na mariage religieux bakoko babandaki kobala na ndenge nini biloko nini bazali kosenga ezalaki ndenge nini lelo ekomi 3000 4000 bambongo ebele koko meka komonisa biso malobe epesameli yo. Matondo mingi mbuta Kongo alenga na mutuna elengi pe mutuna ya kitoko oyo tsili kopesa kati na ngai koko kipulu na manyola bato ya mokili mombaba yoka yango pwelele na bosolo pe na bozindo ya likambu tokoyebisa yango pwelele ete likambu na mariage to pe libala ezali kolakisa biso bosembo ya bato na bato pamba te bamindele bayaki na kombo mariage na lifalansa mais yambo na bango kokoma na mabele ya Afrika to na mabele ya Congo bakuta biso pe tozobenga yango libala ya veut dire lokwa bango babenga mariage bazaki na mibeko na bango batambusaki makambo wana babenga mariage biso babenga yango libala ezaka eloko moko mais bato bazaki na mibeko na bango pe na makambo na bango oyo bataki likolo na mesa mpona kokengela makambo ya mariage to pe ya libala epesa bokeseni te na kati na biso bato ya mokili yango tolobi na lombango nyonso mpona koeclaircir to pe kolakisa na bato bozindo ya likambo oyo towana yango lelo tokoyebisa bato na polele ete mariage coutumier to pe religieux ya veut dire tobandi na mariage coutumier oyo ezali ya biso oyo ezali identique mpona kobatela oyo toza kobenga relation na biso na oyo toza kobenga chaîne d'attachement oyo babengi lokola singa ya motolo na biso donc na réalité tokoloba ete mariage ezali bosangisi to pe bosangani ya mwasi pe mobali mpona kotonga libota na bango na esengo nyonso puisque tozali na ba inconvénient oyo epesaka bokabwani na kati ya fidélité na infidélité pe na babilembo ya makambo oyo mibale engeli biso moko nde toyeba kotosa bomoto na biso na kati ya libala donc so toke na détail wana tokoexplike tolobi ke mariage to pe libala ezali bosangani ya mwasi pe mobali mpona kotonga libota na bango na esengo nyonso puisque tozali na bainconvénient oyo eza na kati wana peut-être tokolobelaka yango ntango tokokota sikoyo na bozindo mais lelo tozoka éclairci kaka façon nini bakoko na biso batiaki valeur ya kolakisa oyo toza kobenga dignité na respect bantu na kati ya mokili seke na kati ya valeur tokoloba ete valeur ya libala ezali botosi ya bomoto na biso mpona kolakisa bokeseni na banyama libala ezali recommandation ya nzambe mpona multiplication ya bato na kati ya mokili ezala ebele pe recommandation wana ezali nango na lisumu te kuna na kati donc elingi koloba ke na kati ya makambo eza libala ndenge mbuta Kongo olenga uti kotuna tokomanyola yango po ele ete bakoko na biso uta kala babalaka na mbongo te babalaka na mbongo te puisque na baepoke ya bakoko ntango tolobela bakoko il faut to définir bakoko ya génération de génération c'est que bakoko ya ba 500 bazalaki bakoko ba 300 bazalaki bakoko ba 700 bazalaki bakoko ba 1000 bazalaki bakoko ba 1300 bazalaki bakoko ba 1900 bazalaki bakoko pe ba 2000 ans bazali oyo lelo biso tozali mais bokoko toloba tozwa classe na classe na ba évolution makambu na bango kino to ya kokoma na évolution oyo epesi mopulu na kati ya mokili donc so tolingi tomanyola bato mpona bacomprendre bien na bokoko na biso batiaki bilembo ezala na facilité mpona moto akobala donc elingi kolobaka libala ezalaki ofele pamba te nzambe ntango apesaki biso basi to mpe apesaki biso mibali to mpe apesaki libala ezala
apesaki facture moko te to prix moko te kati ya bato nyonso ya mokili eza na bakoko na biso mpona bataxe libala. Mais lokola apesaki biso basi mpe akelaki biso bato mpona tokengela to mpe tokonza nyonso tu ayaki siko kopesa biso bomoto oyo ekozala na responsabilité ya kogere siko makambo ya nyonso nde na bomoto bakoko batiaki siko respect ya kolakisa ke nyama alandaka moninga ni nyama amateli ye mbango na nzoto bandi osala mungu. Mais biso siko mpona kose distingue na banyama esenge topesa basymbole de reconnaissance. Basymbole de reconnaissance wana ezali na sacrement ya honneur pe sacrement d'ouverture pe sacrement oyo ekodirige oyo tozo kobenga lokola mitema na biso esimbana na ntango molai mpona tozala na bokeseni te tozala mpe na bokabwani te seke na bokoko na biso mabala ezalaki moto ababala bafami na bafami bazali na babilembo na bango bande kosenga bakoko babalaka na mungwa bakoko babalaka na baregime ya mafuta mbila to ya mbila bakoko babalaka na baregime ya makemba ya babitabe bakoko babalaka bapesaka banyama lokwa bameme bangombe babibwele ndenge na ndenge bantaba yango nde mutepesaki bato nyonso force ya kozala na baferme yango nde mutepesaki bato force ya kozala na babilanga bisika nyonso bazali puisque soki ozangi produit naturel okokela mwasi yango moni bakoko na raisonnement na bango topesi bango na matondo mingi puisque mayele na bango elekaki ya mokili mobimba bakalikilaki mbamo bayebi ke non soki totie libala chere kosente kozala ebele moto akobala te me famille to libota mobimba ekotelengana nde batiaki siko facilité moke mutu aza na facilité ya kobala me isifi aza na bilanga aza na baferme aza na biloko ebele mpe libala wana bandeki kosalama na façon moko ke soki moto akebala na famille moko songolo basengele mosu ntaba na accompagnement biloko bakosenga ye na nsima wana ntango ya kopesa ntaba wana mpe famille ya mwasi bakozwa bakolia yango te ekoencourage bango basala yango mpe ferme wana bakosala yango na cadre ya konuraka sikoyo bamibali nyonso bandoya kopesa bango valeur ça veut dire libala mpa bakoko na biso ezalaki valeur ya bomoto oyo ezotutisa te famille mpona bazala na confusion te kasi bavimbisa oyo tozo kobenga libota na bango bato bazala ebele puisque na kati ya bato nde makambo ya kitoko oyo ekobongisa mokili ezali. Donc natondisami na esengo mingi makambo eza ebele bandeko balanda biso na bokebi nyonso bayoka lolenge kani oyo tokomanyola. Donc bakoko na biso babalaki na bilembo ya nzambe mpona kofacilite tâche ke mutu nyonso ase retrouver na libala. Mais lelo libala ekomi ya mbongo nde ekotisi siko désordre ekotisi confusion puisque bato oyo baye na mayele ya kobalisa na mbongo bayende na politique babengi oyo ya syncrétisme ya kotekaka bato siko lokwa baye na politique ya kotekaka bato mutu so aza na mbongo te aotya zemi sanki apesa elembo sanki aza na reconnaissance. Donc yango tolobi ke makambo eza ebele ngai naza na bino elongo lelo mpona komanyola mituna nyonso oyo okotuna ngai concernant makambo etali libala ya bakoko. Donc libala ya bakoko batiaki makasu batiaki nzamba eloko na eloko ezalaki na sacrement ya pouvoir nango mpe bandeki koseréalize mpona liboke wana esangana mpe ezala na ntango molai. Yabedi na bokoko na biso mariage religieuse ezalaki te me ezalaki kaka mariage oyo tozo kobenga coutumier na bénédiction nango nyonso na kati na banzembu na yango na makambo na yango nyonso nde lelo oyo mwa ngonga soki ekozala ndenge yo moko mbuta kongo alenga opesi biso minute tokoluka to exploiter yango na ndenge ya komanyola bato ndamu puisque makambo esili te tolobai towana 444 000 livres plus ou moins 16 740 000 mémoires. Donc toza deja na capacité ya korépondre 16 740 000 questions oyo ezokotungisa mokili mobimba. matondo mingi ya solo koko kipulu bandeko pe balandi nyonso oyo boza kolanda biso tozali en direct ya O243 na émission bokoko ya bayindo. Bokoko ya bayindo ezali bokoko ndenge nga moko nalobaka kibo biso batu na batu bazali na kibo bango oyo ezali bon toza kosolola masolo ya kibo biso ya solo koko kipulu nalandi yo na bokebi nyonso kasi motune ezali koko kipulu na bandi yambo ete ya libala ndenge yo monisi biso donc mariage na lokota ya bapaya libala ya solo lelo ndenge toningi totuna mwa motuna bongo siko koko kipulu yambo ete kobala na wana eske ba
famille o bazali ko balisa to bilenge na ngonga wana ya bakoko bazalaki préparer to ezalaki ndenge nini parce que lelo tokomi komona okomona bato basali kaka 2-3 mois bango wana bakei kobalana. Est-ce que na ntango ya kala ezalaki ndenge nini bazalaki kowumela nanu to ezalaki pena ndenge nini mekala komonisa biso na lombango mutuna wana? Matondo mingi soki natali bozindo pe éclaircissement ya mutuna o bosili kotuna nga na komanyola yango polele ete esengeli bato bayeba culture bantu yango nde ezali mare ya baculture nyonso ya mokili. Ça veut dire bakoko na biso bazalaki na lolenge oyo babatelaki bana basi, bazalaki na lolenge oyo babatelaki bana mibali. Ça veut dire mukoto kolobela makambo etali l'alimentation bantu purement congolais to pe tolobela alimentation africaine nde tokolakisa sikoyo bozindo ya makambo na makambo. Mais lokola lelo toana kati ya makambo etali libala bakoko basalaki bapreparation ebele balakisaki ke mwana oyo ya mwasi aza na niveau na ye oyo ekopermettre mpona bala etango ya azosala fiançailles ezalaki kozwa temps oyo ebandi kopesa les deux familles bayekola mobali bayekola mpe mwasi. Donc ezalaki kaka mbangu te kaka ke mpo bolingani to elenge ya nzoto eleki alembaka mo bosinye libala nde toyo omona sikoyo bainconvénient eyaki nsima teke bakoko batelemela ye makambo ya libala na sens ya koevite bainconvénient oyo ekofaire disperser bafoyer to mpe ekobimisa bafaser yango moi na epoka bakoko na biso bafaser bazalaki te puisque batraitaki dossier nyonso ya libala na ndenge na yango ke mwasi aza na zemi aza badiscipline oyo akovivre na yango. Mais na génération oyo mwasi ata aza na zemi akende bawenze azokende na ye bamatanga ntango ayo abota mwana komokeva place makelele foti na biso moko puisque tobateli baprincipe ya nature te. Mais na bokoko na biso babatelaki baprincipe na bacaractère ya nature yango ndenge ezalaki basé na kati ya culture mpona kooriente biso na bonne foi. C'est que libala ezalaki préparé ezalaki kaka te ke olingani kaka lelo après une semaine okebalana non, ezalaki na balwa oyo ebandeki kolandela makambo wana ezalaki mpe na bambuta oyo bazalaki na kati ya bamboka babandeki kolandela makambo wana voire même oyo tozokobenga baparin makambo tu otomwa lelo ezalaka nango kaka makambo deja bato ya kala bachange kaka basystème. Donc bakoko bazali na bapréparation oyo bapreparaki bana ya basi mpe bana mibali mpona koindike bango na kati ya makambo ezali oyo tozonga lokwa mariage. Matondo mingi koko kipulu motuna mosusu ezali bongo préparation lelo toza komona mabala mingi eza kokabwana mingi balobi ete okomona obali mwasi opesi mpe biloko kasi okomona mwasi akoya na libala ayebi kolamba te. Eske na ntango ya bakoko na biso babandeki mpe kolakisa basi lolenge nini bakoki kolamba to basi bazali kokende kaka ndenge wana bayebaki kolamba te parce que lelo mabala mingi eza kokabwana likolo ya kosala supu ndenge tolobi ete biloko ya kolia mpo mobali fo alia. Eske mpo na nini lelo ekomi ndenge wana? Eske na ntango wana ya kala basi oyo bazali kobala bazalaki prépare mpe na likambo etali kolamba? Matondo mingi na mutuna uti kotuna ngai soki nalandi yango na bokebi nyonso tokoloba ete batu ya ntango ya kala nde mutu bapreparaki bomoto na bango malamu par rapport ya biso lelo. Biso lelo bana basi bazoyeba kolamba te puisque bamama bakoti na distraction d'église okeyembela bayuda okeyembela bana Israel babosani ke ngonga ya kovanda na ndako mpona yo mama ezali ngonga ya kolakisa bana na oyo ya basi makambo na bango nyonso ya mokili. So lelo toomona génération ya biso bana basi bakomi kodécouvrir basekret ya amour to mpe ya nzoto na bango epai ya libanda ya mibali oyo bango bazokeye kozwa ya kisheri. Mais bamama na bandako baosala eloko te mpona ni mpo bachange déjà identité bakomi mingi na soumission ya okeezelaka ete so nasambe yezu te na okeli felo ale kote olibo te ezobeba kote olibo te ekomi pourri. Seke bakoko na biso ya kala bapreparaka bana puisque bazalaka na bango na posa teke bakeluka nzambe quelque part ayeba eke nzambe aza na kati ya nzoto na ye ayeba eke nzambe aza partout. Bapreparaki bana déjà à partir ya bandako age na age ntango tokokota na bagrandeur ya makambo wana tobanda koyeba sikoyo ke bana ina ani to bana 2 ans mateya ni bando kozwa suivi ni to ndosana na bango mpona biso babantu bana 4 ans 5 ans si bana bakokoma na baage ya bapuberté ke oyo tosanti ke mwana alingi okota sikoyo na makambo ya koyeba bozindwa mokili. Il faut mama abanda kolakisaka eke te mwana omoni tala ndenge oza boye periode oyo makila ebandi obima yo sala attention zala boye abandi koapprendre donc tobandi koteya bana selon oyo tozobenga age ya aboutissement na bango donc na bokoko na biso bapreparaki
bana na bandenge nyonso tu tozalaki na badefo te ke o mwasi ake libala azokoka olamba te wana ezali badefo oyo eye na mateya ya yesu yango ndenge tekotisi makambo wana puiske kuna baoteya bato kake linga molinga loko omilingaka royaume des cieux eza mpona babola ale koilakisa bato ke jour baokende israel trouble wana bato baza su na réflexion normale te bakomi na bobangi bazoyeba lisusu te nini oyo bakosala mpona koencadre bafoye na bango na bokoko na biso baboti babatelaka deja bana na bango préparation ezalaka deja ke mona mwana kotile mosu na bas âge fo deja yeba deya kolamba puisque azokola na mama azokola na nature bato bakola na nature bazalaka bacomplexe ya nature te baoyo nde bakolaka sans nature bango nde bazalaka bacomplexe ya nature yango tolobi ke congolais aza biloko makambo ebele to africain aza makambo ebele maintenant asalemo te puisque culture na ye ezali perturbé donc culture na ye babombi yango bazwi yango batripote yango bayili ye sikoyo culture mosusu oyo ezokofaire nuire biso lelo ekotisi oyo tobenga badivorce ekotisi bamakambo ebele yango omoni lelo tokoloba mpona bato bacomprendre biso toke makambo okoki mpula koloba ezali teke nazokoprivilégie peut-être mibali mpo basalaki ndumba non même na bokoko na biso bazalaki na polygamie bazalaki na monogamie mais biloko wana nyonso ezalaki na baloi oyo bandeki kolandela yango mpe ezalaki na baprincipe na bacaractère oyo bandeki kolakisa mutu olingi okoma polygamie pourquoi il faut ofournir befort olakisa babiloko ezosenga mpo ozala polygamie mais ezalaki na cadre ya kindumba te mais lelo oyo tomoni ke makambo ebebi donc tokoba tokomanyola bato mpona bacomprendre ke bokoko na biso ezalaki mayele koleka bokoko nyonso ya mokili mobimba puisque bapréparation biso oyo bakoko basalaki batikaki mpona biso soki lelo toyebi yango ça veut dire tokoelimine badefo nyonso oyo ezokose produit na kati ya mokili ke omona o mwasi aboti mwana kisimbi o mwasi aboti mwana baba o mwasi aboti boye badefo wana eza suite ke tobosani mayele mpo bakoko batiaki na kati ya culture mpona egere biso tovivre na bomoto ya solo toproduire bavrai créature ya nzambe bazala na badefo te toproduire baraisonnement net oyo ekodétruire mokili te mais ekofaire évoluer mokili na oyo tobenga capacité ya raisonnement matondo mingi ya solo bandeko mpe balandi nyonso tozali en direct na émission bokoko ya bayindo toyambi bongo koko kipulu azali bongo messager vraiment ya solo koko oza komonisa biso makambo ebele mais motuna mosusu ezali koko kipulu olobaki likambo moko olobi ke bakoko na biso bazali kopesa makasu bazali kopesa bataba mpe bameme bibwele mais lelo tokomi komona mabala ekomi bakomi kosenga okomona 3000 euros 2000 euros biloko ebele bazali kokoma na baliste ebele soki tozwi liste yango omona ozali kokomprendre te omona basengi biloko ya papa bakosenga bachaussette bakosenga basapatu meme toutaki komona mpe moko tokoki kotanga nkombo te batya liste bakoma mpe kaleson ya papa biloko ebele bazali kosenga epuis tolingi toyeba koko biloko wana lelo ekomi bakomi kosenga boye mpona nini na bokoko yango po parce que baza koloba ke ezali libala coutumier mais libala coutumier bazali kosenga biloko wana eske mekana komonisa biso tokosala ndenge nini pote ya solo bato bacomprendre parce que ezali mariage coutumier alors mariage coutumier mpona nini lelo ekomi ndenge wana ya kosenga biloko ebele ndenge wana koko kipulu meka komonisa biso maloba epesameli yo matondo mingi na mutuna bosili kotuna ngai soki nalobi na manyola mpe na yanola bato na bosembo nyonso tokoloba yango polele ete soki lelo libala ekomi cher elingi koloba ke ezali lokoso ya bamangomba to mpe ya baculture étrangère oyo ekozipa culture na biso pamba te esengeli famille na famille bayeba ete ntango tobalisaka ezali bolamu ya famille mobimba mibale obana na baobotama koto ya papa baobenga bapapa leki na bapapa kulutu mais koto ya mama liaison eza toujours bakose baobenga banoko donc elingi kobake ntango zemi ekota na libuma mwasi ezwaka 40% ya makila ya mama 40% ya makila ya papa et 20% na batikeli famille ya papa 10%, famille ya mama 10%, yango esalaka 100% complet. Donc so bato bayebi bolingo wana tokotekisa esusu bato te. Yango tolobi ke esengeli bato ba comprendre libala ezali likabo na Nzambe mpona mbotama ya bato na kati ya mokili.
pe ezali kengela ngai na kengela yo pona kolakisa lolenge ya bomoto na biso nzambe asala libala ofele pona mwasi pe mobali kasi apesi biso tobenga lokola bomoto oyo ekokamba nyonso ça veut dire nzambe ayebaka libala ya mwasi na mobali eza teke fo bakende église eza teke fo bakepa mutu moko abénir bino po bato bino bokeba bénir bino baza puissance ya nzambe te baza ba malchance baza makambo mabe na banzoto na bango baza ba malédiction yango moi mabala wana ezowumela te ezosende to mpe ezocreye baconfusion ya badivorce ya bamakambo ebele me na ntango ya bakoko na biso batiaki oyo tobenga bénédiction libala ezalaki na soi ya bampaka oyo bazalaki sembo ya nzambe donc bakoko bazalaki na bosembo ya nzambe po tolobela bokoko po tobeta badifférence bokoko ya kindoki mpe eza bokoko ya kindoki yango biso tobotami toye tokanga yango tolongola yango me tozwa sikoyo bokoko ezalaki na valeur ya kolakisa sacrement ya liloba ya bomoto na biso totia yango oyo esika yango tokuti kolobaka makambo ya libala so lelo ekomi talo toyebaka tokosibir baconséquence ebele puisque ntango toteki bato nde batekela bato na tipo lelo oyo bafamille ekabwani bamisu bakomi na baétats-unis bamisu bakomi na bafrance bazoyebana te eza ndenge moko lelo so tobi totia libala chere kindumbe kokota makasi na mokili bato bakobimisa mbongo te mpe esengeli bato nyonso bayeba ete libala ya solo eyebanaka ntango mwasi na mobali balingani en dehors ya bafamille na bango nde nzambe andima yango mbala moko sabedi mwasi na mobali ntango balingana de bakutana nzela sheri nga nalingi ya tolingani bobandi okutana sanke bafamille bayeba libala ya solo na yango wana oyo nzambe ayebi sikoyo respect ya dignité ya bomoto oyo nzambe apesaki sikoyo bakoko kala batalaki babi te so tolobi kake mwasi asalama mpona mobali mobali asalama mpona mwasi tokopesa bana na biso mutu makasi éducation tokopesa pa bana batie siko baloi babi te na baloi oyo totie soki ozwi mwana bato avomona nzoto na ye il faut opesa elembo na famille na ye siko bato ya église bazwi yango lelo bakomisa yango oyo eza loi ya nzambe soki ozwi mwana bato avomona nzoto na ye faut keya l'église paster asambela ye eza bongo te nzambe ayebi eza libala na ntango bakutani mwasi na mbala adehors ya bafamille sikoyo nzambe apesa ye biso bomoto alakisa ye siko okenda bomoto na bino boyeba siko ndenge botia bamibeko oyo ekobangisaka bana na bino mpo batombe na mabe te mais bapesa valeur mpona koevite bafaser bazala te inconvénient ebele nde bakoko batiaki bamibeko wana babike te ntongo ozwi mwasi mwana bato awutaki na nzete te famille mpe banyokoma ye mpona kobokola mwana bango to yo mpoza reconnaissant kopesa bilembo mpo bakoko deja na étude ya bolingo bayebaki deja ke mwana mobali soki akomi komona nzoto ya mwana mwasi akomaka mpe kilo mpona kopesa symbole nde bapresipitaki avantage wana ekolakisa na polele keno muntu soki olingi ozwa moninga nango muntu ifo osala symbole mais symbole wana ezala chere te babilembo ezalaki ebele mpe bamariage bande kosala maselon baklasse na baklasse po tozali bafamille mosusu bazali bafumu so balobi nake bana na famille ya mfumu tanto baosenga kaka bapembe ya nzoko po bayebaki sacrement ya puissance nini po eza na kati ya bapembe ya nzoko oyo baobenga bayigwa bakosenga maseka boloko bato ebele balobi ntango mosusu ndenge bachanson mosusu ezobima bachanson religieux bazofinga bokoko balobi oyo bapemba nzoko wana basengaka fo kokeba eza malamu te yo yebi yango te yo kozwaka pemba nzoko pesi okomona baproblème okomi koyela yo na ndako nayebi te eloko wana okoloba nini mpo paseke bato bakomi koteya ke babiloko wana bakoko basengaka balobi ezali mabe ezali mpenza satanique nayebi te ko kipulu okoloba nini bataba bameme bango baza koteya yango balobi ke eza mabe mpona nini baki nosenga ntaba bon na landi oyo na bokebi nyonso tokoyebisana bato oyo bazali kokritike bokoko bayebake bokoko na biso eleki yesu na nguya eleki mahome na nguya eleki baeglize oyo nyonso bango bazotiela monoko na nguya puiske bokoko na biso ebikisaka maladi ya mwana oyo bayibi ye mutu me mokolo moko te bapaster baosangana bakangi au nom de jésus mwana bayibaki ye mutu na ezongi normal elingo bake bokoko na biso eza likolo ya makambo ya yesu so bango bayebi ke bokoko nde basenga bantaba ezali kindoki bon totuna bango mpona baeglise na bango badesine bapigeon bate baaigle misala nini baosala na bapigeon wana misala nini baosala na baaigle wana baeglise mosusu batie bacroi misala nini baosala na bacroi wana
Ah, bango bazosambela bazosenga makila yezo etanga este kuna ezozika. Este dato contrôler makila bango bazosenga ezali na sens positif ou négatif. Ya to bika makambu tu ya mokili négativité za positivité za nde na uti koloba ke boko kwa lindo kezalaki oyo bande ko boma batu mais boko ya bonzambe ya monde biso to botami na yango pona kolakisa sacrement divine na biso oyo ko pundola mabombani ya culture africaine parce que ta tolo ba coutume to bi coutume ezali mayelo nda bapesa ki batu pona ba gérer ba famille ba foyer na bango mais culture eza sikoyo oyo tozoko benga lokola ensemble ya ba coutume élément eza kata ba coutume ba sangisi ba trier ba bimisi culture ya mwezo la sa lolenge ya batu nyonso c'est que tozali na 449 tribus mais tokomona ke mabala ezosala maselon coutume ya batu na batu sur le plan culturel biso nyonso se retrouver na culture moko parce que so ozwi coutume pende par exemple basalaka eloko boye mpona obala mpo osopa masanga ntamba na makasu okekuta mpela mosusu na oyo tokobenga na bangala okekuta mpela mosusu na bakongo malgré koza na babokeseni ya bamakambo mais le même bilembo yango wana le même formule yango sikoyo na point culturel ezokosangisa biso nyonso na kolingwa nzambe yango tolobi ke kosenga ntaba to kosenga bapembe banzoko ezali magie te ezali sorcellerie te mais ezali kogarantir ko tozokobenga lokola kipabilité ya mboka puisque na kala ntango moto azosala badécouverte ya bacouleur bakoko na biso bazali bato ya liboso oyo badécouvraka première couleur na monde esali déjà 5 millions d'années passées oyo bakoko basalaki découverte ya couleur ti tokóma na 165 millions d'années tokomonake bakoko na biso badécouvraki couleur oyo babengi couleur fauve couleur fauve wana nde babengaki bango bafauvisme ntango babengi bango bafauvisme baye kobimisa option moko babengi yango option cubisme yango lelo esali baesthétique oyo bamindele baodondwa na yango oyo nga nazomona bato basali baesthétique ya makambo ya coiffure bamakambo ebelebele mais euti na kati etidi oyo nga naoloba ya option cubisme puisque couleur fauve wana badécouvraki ezalaki couleur oyo bamonaki na nyama oyo tobengi okapi na bamatiti esobe yango wana nde moto ezalaka na couleur wana babengi couleur fauve moko tokoya makambo wana tokolakisa yango mais tolinga toyebisa bato ke soki toyebi bokoko te naokaki bamusicien chrétien mosusu bayembaki ke coutume ezaki ndoki mais ntango tolandeli ye tomoni ye moko abala ye na coutume yango tolobi ke te boti bakosi ya coutume makambo puisque balobi ke Jésus azalaki élevé selon sa coutume pourquoi pas biso ya biso nde ekomi kindoki ya bango ekomi bien bon lokola ya bango ekomi bien ya kobimisa mapa asamba tumba na boulangerie ke moto asambeli kaka mapa ebimi problème te tozoya malembe totala ndenge 2016 akomema biso kino na évolution ya 2021 puisque 2016 oyo tokoma na 2021 ezali koenglobe grandeur ya toute étendue de la terre sur base ya 510 millions de kilomètres carrés yango nde motu ekopumula basekele nyonso oyo ekangaki mokili bato basalelaki magie babombanaki à travers bakombo ya nzambe to à travers makambo malamu bakokufa avec tolakeli mutu maliwa te mais tolobi ke tokomi na temps oyo nzambe alingi amimonisa na kati na biso mpona koréparer tâche ya mabe oyo eyaki kodétruire mokili puisque nzambe aza punition te opesa biso mais asalaki eza bainconvénient na baréalité nyonso asaleli ya baconséquence na baréalité nyonso asaleli baconséquence mosusu so ozwi mwasi obandi obota na ye lobi kuna osundoli okimi yebake mwasi wana aondozwa mpe mibali aovivre na bango me bana no nde bakotelengana donc baconséquence yango eza bapunition te baokosila nzambe makambo ke o te soki ozwi mwana bato opesi elembo mpa na église te nzambe ayebi yo te tembokosi bondelingo bando kobota po bato mosusu bakota baéglise te na bamariage mais ti lelo babotaka eyebedi sacrement wana eza déjà dès le début oyo nzambe apesaki ke bato na bato fo batia babilembo na boso bakoo batiaki régime ya mafuta mbila na aliaka biloko ya sauce ya mbila te po lelo bando transforme balobake yo mbila ekomi kindoki te batika okosa me balandela nde bavaler nini bakoko batiaki babiloko wana na kati ya bamabala na kati ya bamakambo na bango puisque ezali bavaler bapembe nzoko roi Léopold akokaki yango ebele ntango asali ndako na ye ya métropole na 1903 akendaki na yango ekende belgique ezosala baivoire azwa kotekela biso ngo sous cher bosiko bango bachrétien bazolula baivoire oyo ezosalama lelo me pembe nzoko oyo ezosala ivoire bazobenga yango ndokindoki komatele donc confusion nde eza mito ya bato yango tobika fimbo akekele ye mpona ebeta bato nyonso balave cerveau balongwa na confusion totale mais bazonga sikoyo na bolamu to mpe na bondeko
o nzambe apete na biso donc bilembo oyo bakoko basalelaki ezalaki utile eza na mabala eza oyo balataki ebandeki kofonctionne mpe bandeki kotravaille yango lelo ecreye bapièce babiloko ndenge na ndenge oyo tozomona na kati ya bapareil nde tokomokritike susu bakoko basalaki eloko te boye na boye bagrand chimiste bakoko na biso badetecte manioko na se ya mabele na oyo tobenga mai nango ya bololo balevi mbisi bango bagorge basali détectation chimique ya koyebaka te amidon nango nde moto evimbisa oyo tobenga gorge balongoli yango batia yango na mai ebimisa amidon baseche yango basali manioko wana lelo bato baolia maladi ya quatre ezalaka susu te ebeti bazalaki na baanalyse ya biloko nyonso yango nde epesi évolution ya monde donc sa bapoko na biso mokili ngo ozala te mais lokola bato bawangani tozoke malembe baverité kobima basekele koya trouble kokota na mokili baactivité nyonso oyo bato basalaki mpona baavantage na bango ekokufa puiske eza baactivité mosusu ezofonctionne na makila ya bato eza bato mosusu bakufa batondo mingi ya solo bandeko mpe balandi nyonso aza kolanda biso na bokebi nyonso nzambe apambola bino toza kaka kokundola koluka baverité yango toyei kokutana na koko kipulu ya solo bandeko azali bongo messager monene oyo azali komonisa biso makambo ebele ya solo bandeko boyebi eke ngonga ezali ngonga kasi ya solo tolobaki tokosola de sujet mokolo ya lelo tokosola likambo etali bokoko tobengi mariage coutumier kasi chaque samedi tokobanda koyamba koko kipulu bino boza kolanda biso tokomanyola tokokundola masolo ebele bombami na bokoko na biso na oyo mondele amemeli biso samedi ezali koya tokozala bongo na koko kipulu po te tosolola likambo etali mariage religieux koko kipulu tozali kokenda suka kasi motuna mosusu ezali koko kipulu olobi likambo etali manioko ya solo manioko ezali tozali kolia yango ezali kotraite ya solo na kati ya libala yango ndenge olobaki ete bilenge bazali koprepare bango kobongisa bango lolenge nini ya kolamba alors bakoko na biso kolamba pondu fumbwa mpe madesu kozwa basosi kotia wana nyonso to na kati basalaki yango bayebeki yango lolenge nini pamba te lelo bakomi kofinga bokoko ke kutime ezali mabe alors ndenge nini lelo tozali komona baye bazali kokende ndenge olobaki ete bilenge il faut babongisa ye lolenge nini ayeba kolamba alo basolution ya kolamba wana oyo lelo basi toza na bango na bandako bakoma kolamba bakoko bayebaki yango lolenge nini mpo na kolamba mpo te supu ezala kitoko maloba epesameli oko kipulu matondo mingi soki totali na bozindo ya motuna oyo outi kotuna ngai tokolakisa yango polele ete ne bandela mokili ezalaki nzambe mpe nzambe azalaki na mokili na ye mokili eyaki bato bazalaki te kasi nyama azalaki mbisi azalaki biloko nyonso ekelamaki mbala moko kasi ntango nzambe asali mutu na bolingo na ye apesaki ye boyebi ya kokundola mabombani nyonso ya mokili na nzambe yabedi basolution nyonso bakoko na biso basalelaki na kati ya alimentation oyo tokuti olobake kala mingi te tokodemontre makambo etali l'alimentation bantu pamba te baafricain babungisi alimentation na bango bakomi kolia baalimentation ya bafrigorifere oyo ekoli mbangu na baengrais chimie etondisi biso bamaladi donc nde eza boye génération oyo biso nyonso toza empoisonné sikoyo tobanda kosala baeffort ya koliesa sikoyo nzoto na biso banature makasi mpo ekouvrir oyo tobenga to mpe elongola to ya poison wana so tosali yango te tokoumela te na génération bato banda kokufa pamba puisque mondele déjà empoisonnaki biso mais so bakoko batiaki oyo tozobenga lokola alimentation de base na bango sur base ya makambo etali lokola baépice bepice ezalaki na barole ebele puisque bepice ezalaki na base ya kolembisa biloko oyo toliaka épice ezalaki na base ya kopesa goût na kati ya biloko donc okolamba pondo otuti yango so otie ai te otie matungulu te otie mwa tangawisi te otie mwa oyo tobenga lokola pei te otie mwa oyo tozokobenga lokola tomati te ya mbuma ça veut dire goût ya biloko ekozala te donc basalelaki baépice na basense ebele baépice mosusu ezalaki médicalement parce que bakoko bayebaki déjà ke nzambe ndenge asali biso bato apesi biso oyo tozobenga lokola poche de gaz poche de gaz wana ezali secret oyo ezokocouvrir oyo tozobenga lokola base pulmonaire na biso sur makambo etali respiration mpe bakoko balandelaki étude wana ya koyeba kati ya nzoto ya bato
banda na poche de gaz wana oyo tobengi ya base pulmonaire kino kokita na Nice na biso eza na liaison ya mupepe oyo eutaka biso na noko ezokoya kobima ti na Nice nde batalaki bamoni ke te nde nzambe asali biso apesi biso découverte apesi biso munoko na mutsopo mosusu eye kokwea biso ti na Nice ça veut dire soki tosala ekenge te pema na biso bando osila pamba pamba te tokozala na basi na rapport sexuel pema tokotambola tokosala makambo nyonso na mokili misala pema nde bayaki kotia sikoyo ba épices oyo ezalaki comme ba substance to mpe oyo ezalaki lokola ba plante oyo tobenga lokola ba plante aromatique ça veut dire ba plante moko boye oyo ezalaki na ba démonstration to mpe ezalaki na ba action moko piquante mpona koactivaka nzoto ça veut dire ba épices yango bango batiaki bayebaki soki totie épice na kati ya biloko epesa goût en plus de cela eko-augmenter souffle na biso donc makambo oyo tuna oyo ezoluka mpenza tosala mpenza bemission mobima to bande olakisa mpenza ke ntango bato baliaka makokolo esala nini na nzoto na bango ntango bato baliaka makasa esala nini na nzoto na bango ntango bato baliaka par exemple manioko esala nini na nzoto na bango ntango bato baliaka mbala ntango bato baliaka oboye donc totya eloko na eloko na catégorie nango yango tolobi ke 444 000 livres eza déjà établi na kimbangu ndenge alobaki ke ekoexplike makambo nyonso ya banda mokili ebanda avant 165 millions d'années jusqu'à nos jours donc toboyi mutu te tozoloba kaka bokoko oyo ezalaki na ndenge malamu puisque banda bakoko batika fufu mutu moko te deya alia fufu na butu alali alobi oyo te bakoko babi na komi ndoki mpona lia fufu po yango te tokolisa biso ti lelo mutu akoboya yango te abafinga bakoko bandoki mponi baolia bafufu wana mponi baolia baloso mpo bakoko ndenge batika ye loso mundela ye na kombo nende abengi ri bakoko ndenge batika ye bamakemba mundele ya bengi banane planté sikotaka otuna mundele bakoko bakabola ebe babi oyo bitabe o makemba ça veut dire makemba eza bitabe te mais mundele sikoyo abengi makemba bitabe na ndenge ne na loyenge yango tobika toye sikoyo mpona kokanga makambo tu babengi yango apocope donc apocope ye sikoyo na rénouvellation des dossiers oyo elekaki mpona kolakisa na bato ke bobanga te fin du monde eza te lolo eza te puisque bino mo na bible bolobi ke tout peut ici bas dans le roi nyonso tosala na mokili efutama na mokili boyebake bamindele bakanga biso bateka biso bapanza bafamille na biso dossier na batraite yango te donc tika kokosa bato ke oyo ya fin du monde waza posa fin du monde so oyebi kilométrage alola kanga bisaka kende biso lobi biso tokoke lola te puisque lola ezalaka te eza lisolo ya lokuta oyo mindele kokosa bato bapaster nyonso bozokosa bato na kati ya Kinshasa to na mokili mobimba ke baoke lola bolukana boyeba baninga mino bapaster oyo bakufa da batina mino mikanda ke bakoma ou bien bakoma te ozo bakoma te bato bakobeta bino kimbwa kekele okozala lapide na bato tozokenda mopepe moko ezoya bato bakobuka na baeglise ezanga mina kotinda bango te me ngai batindi ngai na prophétie oyo elobamaki devant le juge aussi na le 3 octobre 1921 kuna na Tilsiville kati na mbulusi kimbangu oyo apumolaki mpe atamusaki mopepe ya pepe ya Congo mpona ebalola makambo ya résultat oyo biso tokoya nango moi mwa lelo donc natondisami vraiment na esengo bakoko bazali basavant bayekolaki nature nyonso ya nzambe nde bazalaki na identification ya kosalela yango misala ndenge na ndenge oyo bango bazali nango posa matondo mingi ya solo bandeko mpe balandi nyonso boza kolanda biso totondi na esengo pamba te koko kipulu amonisi biso vraiment monene bandeko boza kolanda biso bokomela biso pamba te koko kipulu aza na makambo ebele chaque samedi tokozala na ye na émission bokoko bayindo po te ya solo toloba basije ebele samedi ekoya bobosana te tokolobela likambo etali mariage religieux oyo mindele bayelaki biso lelo tosoli kaka likambo etali mariage coutumier oyo bomoni bino moko ndenge amonisi biso lolenge nini bakoko na biso babalisaki basi ya solo bandeko ezali pasi mpe mawa mingi na yo mutu ofingaka bokoko pamba te oza kolia pondu wana ndenge koko ayebisi biso ya solo bakoko batu bayebaki kosala yango mpe kotya bepice na elengi ti oza kolia pondu matamba na elengi tala santo ozali koya bandeko ezali pasi mingi tozonga mbangu koko kipulu tozali kokenda suka conseil nini okoki kopesa na bamabala oyo lelo
bazali ko respecter bokoko te ezali ko kabwana bandeko bazali ko senga bambongo pona ko balisa bana bambongo ebele bele ko senga biloko ebele bele eloko nini okoyi ko monisa bango lolenge nini bakoyi ko landa pote ya solo tozonga na kibobiso pote makambo nyonso na Kongo ya sika ndenge balobi Kongo ya sika oyo elobaki Kondo Mangongele ya solo meka komonisa biso koko kipulu conseil nini okopesa bandeko bana ya Kongo nyonso bazali kolanda yo oyo bazali kobalisa pe oyo bakobalisa mikolo oyo pe oyo bazali kobongisa deja baliste ya biloko oyo bakosenga malobe pesa meleo matondo mingi pona toli ya kopesa bandeko nyonso bazali kolanda ngai mokili mobimba tokoyebisa yango polele ete biso babantu libala ezalaki kaka coutumier pe ezalaki sur la reconnaissance ya babilembo na nzambe pona kofacilite bato banso babala pe bakoko bazalaka pe kobalisa bana na bango na volonté na bango pona kosangisa oyo tobenga lokwa puissance ya kobatela ngolo toso tokona makambo etali oyo tozokobenga lokwa conseil tokopesa ete esengeli bato nyonso ya mokili momba bayeba ete ntango tolinganaka mpona mabala tolingana na bolingo ya solo ya nzambe mpona totya kotelengana te na kati ya mabota na biso puiske na vie ya lelo biso bagene to biso mibali miso na biso ezotala kaka basi baa bambuma moko kitoko baa bambuma moko elengi me ntango tozolula bango na misu na kitoko nzambe atie kati na bango na elengi oyo baza na yango na nzoto esengeli toyeba lolenge kani tokozwa mpe oyo tokobenga lokwa charge na bango mpona ediminaka vision ya misu na biso ya kolulalula mpona nini nalobi bongo elingo bake na kategori na biso mibali eza na bamibali oyo bazozwa basi na valeur te kazwika mwasi comme instrument na yeke akobitiaka azemi abotisi esili me makambo etali soin ya mwasi wana akozwa te eli akokipe te donc tobike soki biso oyo mibali tosaleli oyo tozokobenga lokola responsabilité na biso te oyo nzambe apesaki mpona kogere basi bakotambwisa biso mitu bakotutisa biso bakozwa bazemi place mosusu bakoya kokotisa na ndako donc na kati ya conseil ezolakisaki bakoko batiaki libala na bolingo moko oyo ezali mpenza base ya nzambe sayebedi bolingo ya nzambe eza oyo apesaki tolingana etanke bato ndenge na olinga mbuta kongo alenga ndenge mbuta kongo alenga olinga koko songolo tokolingana biso na biso nde tobeke bolingo ya nzambe eza mpona tous les peuples du monde mais bolingo sikoyo ya mwasi na mobali ezowuta na connexion ya amour ya nzambe wana donc ezali bolingo moko oyo ezolakisa biso ke ntango tolingani tozala na eliki ya kotikana te me tolengela oyo tozokobenga lokola mabota na biso na bosembo nyonso na badétermination des projets na badétermination ya baparcours tobala na loyenge te puiske lelo so tobali na loyenge lobi kuna ntongo okemona mwasi mosusu aleki so mwasi na ole mosusu yo monde ozwaki ye soin bien te onegligeaki ye alokoki elula place mosusu trouble ekoti koto oyoki elula kuna eza mpe na motu oyo azwaka soin kuna mokolo akomona yo mbele ebimi nde omoni esika biso bato tozocreye batrouble mpona kolakisaka yo satana azalaka te mais satana eza biso moko me lelo tokomokosela nzambe makambo ke oyo azalaki na angelu moko comme rival na ye ye nde moto ayeli biso bamakambo mabe yango tobi ke satana azalaka te donc na kati ya makambo etali conseil onga na koloba esengeli basi na mibali toyeba soumission ya libala eza nini so toke na soumission ya libala koto basi bana biso na bokoko na biso la polygamie existe la monogamie existe tolobi ke à la longue tokopesa badetail eza sens ya kopesa mibali teke bazala bandumba bazwa n'importe quel basi bakoko bazala polygamie basalelaki yango par rapport ya baresponsabilité ya bamakoki oyo bazalaki na seke ezalaki na bamibeko ya mboka ebande kogere makambo yake ntango ezoza eloko te komeka na yo ngambu ya kozwa basi mibale misato te mpo bakoboma yo mpo bando koswana yo ozolesa bango bien te opesa bango eloko te ekobebisa donc bato bazalaki autorisé ezalaki classe ya bato oyo bazalaki na baprincipe to mpe bazalaki na baélément ebande kosenga mpona polygamie baoyo mpe bamoneye kaka no akosala ne po polygamie mais asuki na ye na monogamie ezalaki biloko wana tu totika kokosela nzambe makambo eza péché te osobi na bakretien bolobi ke polygamie ya bakoko na biso eza péché bokoyebisa biso salomo azalaki na 1020 femmes sikopoa nini makambo ya salomo bozobomba donc ya salomo nde bondimisa biso na makasi ke ezalaki nzambe nde moto apesaki accès wana bakoko na biso botiake o te nzambe alingai makambo wana te ale ekomisi basi bateti ntango ekomisi basi bateti
mpona nini mpo ezali balwa moko bayiki kolongola biso balwa na biso ya coutume to ya culture bachange biso balwa bakei na yango na religion balobi ke mwasi aza mpona mobali moko mobali mpe aza mpona mwasi moko ale zu ekoti or na bokoko na biso conseil général oyo tokoloba totala bokoko na kala basi bavivoli na kibombanda na polygamie me bolingo na bango elekaki na ya bondeko me lelo eza bongo te bato balobaka bolingo na songe lolemo me par baacte eza te lelo bato bakomi aza mwasi awa asunde mwasi na bana akebatama mpo mwasi mosusu eza badésordre planétaire on tolobi ke bokoko na biso eyaki kolakisa biso sekele ya koyeba code juridique familial na kati ya code juridique familial wana tokoyeba makambo nango ezoloba nini na bokoko na biso babalaki na 3 parties na 3 parties wana elingi olobaki première partie tosalaki oyo babengi lokwa présentation na présentation balobi ezali bokutani ya mabota mibale mpona koyebana mbala ya yambo mpona kolengela bokutani ya mbala mibale mpona kolengela mpe bokutani ya mbala misato ça veut dire libala na coutume elekaka 3 parties tobaki tokoexplike yango à la longue mpona topesa badétail topesaki lokola présentation toyei kolobela prédote tolobi prédote ezalaki lokola kolengela mpona mokanda ya kanga lupango donc libala oyo asuka ezalaka na baprocédure na yango bamoseka bazalaka na bamotuya na bango ça veut dire na bokoko na biso makambo etali moseka basi bandeko bana moseka ezalaki te ko mwasi babali ye bakuti ye déjà ke atoboka te na génération ya lelo oyo nde bamama bamipesi na kati ya baeglise bazangi ngonga ya kopesa bana na bango ya basi toli nde basi bakomi kobima ya koko kipulu bato bakoki kobitunga moseke elakisi nini ntango mosusu bakoyeba te meka komaniola koexplike biso yango mpena malamu moseke eza nini moseka donc elingi olobaka mwasi oyo aza na mobimba ayebi na mibali te akutani na mobali te yango tobika ntango tokoya sikoyo na badéveloppement makambo puiske boyebi samedi tose prépare bandeko bamilengela bokoyamba ngai lisusu na émission bokokwa bayindo mpona tomaniola toujours bato mais le samedi tokolobela makambo etali mariage religieuse topesa badifférence na yango donc na kati ya moseka oyo biso tozoloba ezali mwasi oyo ayebi na mibali te mwasi oyo aza na secte mpe na bokoko na biso bazalaki toujours na basekret mais bazalaki na baproduit naturel oyo bandeki kosala mpona ezongisa mpe nzoto ya mwasi ezalaka toujours moseka babiloko wana tokoya na yango malembe mpona kolakisa bamama to bandeko basi ndeni mpe bakobatela mabala na bango libala bakendaka kosimba kisi te mpo mobala alingo mingi libala basimbaka kisi te mais soin ya libala ezali basekele oyo kosala mpona kobatela nzoto na sekret ya liboso bakoko na biso ya kala babandeki kozwa makasa ya nzete oyo babengi mbunzi eza nzete ebotaka makasa ya minene makasa ya mbunzi esalaka nini makasa ya mbunzi to bamindele bayeki kosala itex africa na parametre ya première guerre mondiale deuxième guerre mondiale bazwaki yango mpona kobimisa baencre na yango to mpe bacouleur oyo ezalaki na kati mpona bacolore na batisi oyo lelo bobenga bawax anglaise basuper soso boyebaka bacouleur wana eza ya makasa na nzete mbunzi me bakoko na biso ya kala bazali na basekret neti ya basi mpona alangwisa mobali na ye mobali akimaka ye te mobali atalaka ye ata atie libanda ata moni basi ya danger atalaka misuni na ndako bana basi bandeki kozwa makasa na mbunzi bakotokisa yango so batokisi yango batiango na bassin to na sani bavandeli tokolakisa oyo tobenga badistance ya basantimetre nini oyo moto akovandela na bakire na yango exact so batie bongo elingi olobaka ezali mai ya moto wana na odeur ya makasa wana ebanda kokota mwasi na sexe ezokobenda ye bazei nyonso oyo esilisaka sexe elengi ntango ekobenda yango ebimisi yango aye soki atikali après 15 minutes 30 minutes sexe na ye ekomi mbala moko sec javedi mobali ne soki aza ne ando omoneka lokola mwana mokie donc basekret ne ezalaki ebele basekret biso toye te ko mutaka esimba kisi neti nga so osimbi kisi okangana na kisi okoka te puiske basekret naturel déjà ya nzambe ezali oyo balobelaki ke soki tosali boye tokozongisa nzoto ya biso te bakoko na biso te bazalaki na sekret ya kose rajeunir kozonga esu bagene yango tolobi ke conseil ya libala entre mwasi na mobali koto na biso mibali esengela yebake mwasi esclave bolimbisi koko kipulu na kati maloba te parceke tozokenda suka likambo olobi
bolimbi siko kipulu likambo lobi oyo ya propriété ya ndenge nini mwasi akoki kozala me mabala mingi toza kosanti mpe balobi ezali kokufa na lolenge ke balobi basi bazali propre te yango mibali bazali kobowa mabala alo eloko wana conseil nini mekana komaniola mpenza malamu basi bazali kozala salite misu basokolaka mpenza te okomona yaza kosokola kaka likolo ndenge wana yango mpe ezokopanza mpe mabala. Mais soki mwasi aza salite na kati ya libala omoi teke mobali na bange otalaka libanda ça veut dire tolobi biloko wana nyonso ezali bakisi oyo ezokoprotege libala ça veut dire na kati ya libala tozoloba ke entre mwasi na mobali toza na makambo to mpe baeffort à fournir mpona libala na biso ezala solide so te libala bakoko na biso ya kala bakomaki nango timi bange mpe bakufi nango sans divorce mais na bagénération na biso tokomona nde mabala ale moso moko esali 5 ans 8 ans pouf ekufi ele mwasi akezwa mobali mosusu ça veut dire bato babungi culture na bango bazodiembela na baculture ya baninga yango ezokosurcharge bango moye balanda siko propriété ya nzoto na bango eza te par exemple mwasi mosusu azalaka deya na ndako azalaka kanda ayebi lolenge kani akoki koprotege mobali na ye te koaccueillir ye te oyo bazoloba par exemple oyo toyoba ya tendresse tututu wana ezokokonte bakoko na biso ya kala bazali biso balambi biloko batie na mesa mama odeplace lisusu te aza wana mpona kolongwela papa mwasi ende na mbisi aza wana mpona kopangusa papa le mosusu akangisi nde moko ekangamaki ye na mino ntango azosala boye mwa baso ezobima me loko azolia eza daya bizarre mwasi fo azala wana azopangusa ye azobongisa ye mobali awuta ye mosala eyaki ye nde moto akozala na première occupation me lelo ekoma nango mpe ya kotinda bana ya mwana azwa na veste ana papa ke etika kuna lelo babise ezalaka lisusu te me oyo ezalaka ke akei nanu d'arrive yango tobi ke ifo tolakisa sikoyo kaye ya libala oyo ekolakisa biso sekele ya code juridique familial oyo ezalaki ya biso babantu puisque so totali na kati ya bamariage oyo esalamaka kala tomona tolobi mariage na biso ya bato mwindu ya kala oyo tobenga babantu ezalaki kopesama na bampaka ça veut dire bénédiction bande koluka basage bamikolo oyo bazalaki petwa oyo bazalaki na bonzambe kati na bango bango nde baobénir mariage te baobénir mariage kaka na maloba te baobénir mariage na maloba na bango na soyi na bango babwaki soyi bapesi bino liloba oyo ekowumisa bino kino bonuma bande kolatisa babage baano bakoko na biso basala baano malgré mutu mwindu aza na trouble na mutu na ye azoyeba te ke bakoko balamba mabende bakomokritike bakoko bakomodenigre bakoko talaka ti lelo oyo bato mwindu babengaka mungu abasinge osikoto oyo ofinga koko ne musinge aweya opeso likabo ndeni donc ça veut dire mundene mbele na politiki wana ya kofingisa biso bakoko na biso tobengaka bango bamakati toloba nakesoma mungu abasinge même komo te toloba fufu abasinge bana bike mabala biso nde mutu obalisa tolatisa baano babage bakoko nde basala babage bakoko mbasala bavin bakoko mbasala bawhiski batout sorte nyonso bomona lelo mindele baopromouvoir nango to mpe baodonza nango bachange yango bakombo puisque na kati ya royaume bato bazalaki classe na classe bavin bandeki komelama na table royale na batable ya banotable oyo bazalaki lokola batete fiche ya mboka na bafamille mosusu oyo bazalaki na bavaleur makasi to mpe baconnaissance ya kokundola bamabombani yango tobi ke mapamboli ya mariage bandi opesa bapaster te puisque paster aza na nguya te nguya na ifo toyeba bazwi yango wana baotela bato baesprit bana israel sans identification mais biso toyei sikoyo na identification des esprits de l'homme noir mpona motu bayeba sikoyo fonctionnement ya bamakambo ndeni ekozala nde tobi ke mariage na bokoko na biso bantu ezalaki kopesama na bampaka oyo bazalaka na bosembo na nzambe bazalaka kozwa soyi na bango donc so babwakeli soyi na bango ebaka libala wana ekufa te bokosa 70 80 ans l'existence ya libala bozana toujours mpona koprotege foye na bino mpe bazalaki kolatisa bato babaga mpe babilembo ndenge na ndenge mpe kolobama maloba oyo ezalaki sacré oyo ekokangisa libala kino tokóma mobange donc so toyebi makambo wana nde tokobatela sikoyo mabala na biso mais soki totie makambo ya kotefa baculture baninga nde ekobimisa biso salite na kati ya mabala na biso puisque lolenge ya kotya oyo tobenga lokola babote na biso tozodefa kaka basi mosusu omona batie bameshe na mitu ezotumba bango mitu ezonuna avant ezobota na baposo ezobota na bapoussière na kati mpe à la longue omona mwasi azalaki bien mutu na ye ezofonctionne su bien te mpo nini mpo baozwa suki moko boyo eza plastique bakangi ye na mutu babendi yango na suki na ye mpo ya mutu
ale ezolia cerveau na kati donc betidi wana nyonso nanu mutu mwindu ayoki bamate ya wana te mutu mwindu aza na vertige mais kala mingi te bato mwindu balingi basundola iloko nyonso mindele baele bango mpo baele bango baproduit ochange baposo bato mosusu bapakoli baproduit ya mbongo mbongo bakomi lokwa mindele mais lelo omona batampo elimi bango na banzoto bakomi lokwa belima c'est que mutu ye monde azo se détruire ça tenir compte koyeba ke na réalité eza na lolenge moko o nzambe apesaki na bakoko na biso poni balobaka ke batia baswahili balangwisa mibala bato to mpe batia bangala to mpe batia bikolo mosusu puisque bazalaki na secret ya koyeba ke avec l'alimentation okolangwisa mpe mobali na yo avec accueil ya koyambaka mobali okolangwisa ye mpe avec propriété na yo ya nzoto ndenge oswanyaka nzoto na yo na mai kaka te na kati na libanda okolangwisa mpe mobali na yo taba biloko wana nyonso eza belema oyo tokoloba comme conseil de base ya koyebisa bato ke tomitika te tomilembisa te puisque so totambusi mabala malamu te bana biso baozala na coupure ya liaison ya oyo tozokobenga lokola ceinture d'attachement oyo tobengi lokwa singa motolo na biso bakokolela balobeke singa wana ekufaka te ekatana te yango nde moto yande kobimisa résolution ya revenu ya bato ya kala seke biso toza barevenu ya bato ya kala oyo bavivwaka deja bakenda mais singa motolo wana ezozongisela biso mobimba ya kopi na bango ya ndenge bango bavivwaka donc mpona makambo etali mabala eumela ezaka basekret ya koyeba ke biso bato nde mutu tokogere yango mais tokokepa bapaster te puisque bapaster baza na nguya te bapaster nguya wana bazwi ezali loi coloniale ya koya kodestabilize oyo tobenga lokwa culture na biso mais culture na biso tolobi eleki yezu na nguya eleki mahome na nguya oyo aza na tembe aleki na émission ya bokoko bayindo to n'importe quelle émission tomeki kodiskute makambo mpona tolakisa na bato pwelele ke nzambe ntango akelaki mokili alobaki teke yo soko ozwi mwana mutu opesi na elembo ya mbongo te obi opesi eloko te mbala moko lisumu te bakosi puisque totuna bango ke biso oyo bango babetaki Adam et Ève balakisa biso Adam et Ève avant balana bapesaki nzambe combien oza na réponse te mpona olakisaka libala ezalaki ofele mais bomoto nde mutu ezwaki capacité ya kotia bamibeko oyo ekopesa droiture na kati na biso mpo tozala lokwa banyama te donc mwa moke onga na kokopesa comme conseil na bandeko basi ezali kaka ke libala eza nango kisi te mais kisi ya libala ezali oyeba koentretenir misala oyo eza na kati ya libala na yo puisque so tali bokoko na biso ya kala bamama bazalaki mpe na bonne volonté ya kosenga mibali na bango babalela bango esu basi mosusu mpona nini mpo amona le mosusu mosala eleke makasi seke libala oyo ebandi osama na polygami na bokoko na biso ezalaki na respect na dignité de l'homme noir puisque papa akoya soki alingi ozwa mwasi mosusu libanda aovandisa mama abi mama nde naza boye namoni misalo ezonyokolo vraiment ozolamuka ntongo ezosala trop ezosalanga mpasi namoni nali nabakisela yo ndeko na yo moko aza pembeni mama nde akopesa corps ezalaki boyokani ya mwasi na mobali ezalaki na désordre te mais ntango bible eyebisi bato ke mobali azalaka mpona mwasi moko ale mobali akomosa hypocrisie so aki alingi mopanzi akomobombela mwasi ngali mwasi ntango akoyeba akepe asali bozobala ndenge na ye pouf libala wana ekufi bato kokende wapi ntina makambo wana esengeli tolakisa verité nzambe apesaki ke polygami eza mabe te eza péché te mais ezalaki na badiscipline na yango mpona bato basalela yango nde touti oloba ke libala ya bobanda elekaki bondeko elekaki bolingwa bondeko so tolobi bonso so totali lelo bato babali yesu trouble ezali mpo bato babali yesu me bakokontinue kindumba wani mpo mobali babala amonanaka te me bazoyemba kaka bamisusu yaya na nga bamisusu mobali na nga bamisusu papa donc trouble wana yango tobi ke fimbo akekele ezo ya kolave cerveau ezo ya kolakisa congolais to mpe africain ke yesu wana bozozela azalaka te soki bozeli kaka yesu maladi ya nzoko tokota nde nini makambo ekokende likolo na mesa me biso tolobi ke tobanda kolona pamba te nzala ezoya totika loyenge na mokili mobimba bato na bato barespecte makambo na bango torespecte culture na biso bino baafricain nyonso to bacongolais nyonso to bato mwindu nyonso ya mokili mobimba tala tokebana na mikili ya poto to tokebana libanda bamboka na biso tokotisi buzoba ya kodiembela na baculture ya baninga tokoma otya mibali 100 mètres ngana na koma poto te nazala na Maroc mais Maroc ezali porte ya poto tozalaka na bandeko pasi ebele bauta ya poto mpe tomonaka makambo ebele tozala mpe na bandeko mibali ebele bauta ya poto bino basi oyo nyonso bozwi makanisi ya koutilize culture européenne mpona kotiaka bamibali na bino na ba 100 mètres bosibi baconséquence ya makasi
puisque nayebi ke wana ezali mutu makasi mundele apesa bino lokwa cheke bafutaka bana nde epesi bino sikoyo mutu makasi oyo nakobenga mobali mobali babenganaka ete na culture bantu mpe na culture nyonso ya monde mobali azali valere numéro 1 ya mwasi sikoyo tali obengani mobali omweteke lelo baconséquence bokoma oluka mibali na bafacebook bosiko ntango osebi kokufa oyebi ki ndumba oyo bokosala ekozala ndeni donc nyonso olobake tobebisa te tomilengela puiske nzala ezoya sebi ke kozala lisusu te donc oza likanisi peut-être otya mobali 100 mètres oyo oza mokanda kuna na lwa oyo batielaki yo mpa mundele ke tofuta bana yebaka ke atiaki bino na berere wana miniti oyo na moto abandi oluka yeba nde nini akozongisa bomoto na ye to mpe makanisi na ye na lolenge ya culture africaine puisque so tozongisi te basi ebele bakotelengana bakozanga mabala e trouble koya makasi lisusu na mokili puisque bakoko balobaki deja ke likambo na mwasi eleki liwa na bololo siko ngana oyo toluka totambola na mayele ke bololo wana ya liwa ya mwasi ya likambo ya mwasi ekanga biso te na nzoto donc napesaka mbote na bandeko nyonso oyo baolanda biso mokili mobimba maloba epai na yo mbuta kongo alenga matondo mingi ya solo koko kipulu totikaki yo pote ya solo oyo ezalaki conseil mpenza to mateya oyo te biso lelo ezali ya mutuya bandeko mpe balandi nyonso emission bokoka bayindo tozongi na lolenge ya kosakana te chaque samedi tokoyamba bongo koko kipula obanda kozala na biso mpona komonisa biso mabombami ya bakoko samedi ekoya bandeko bozanga te tokozala bongo na koko kipulu nde tokosolola likambo etali mariage religieux oyo mindele bamemelaki biso bato nyonso balandi biso bandeko oyo abetami libaku to likambo ya solo komela biso to na Facebook ya Kongo Alenga ya solo tokoyamba yo tokozwa message na yo pe tokoyeba ndenge tokosolola masolo yango tokomela biso na email na biso ya O243 tokoyamba yo pe tokoyeba lolenge nini tokosala kasi samedi ekoya nde tokoyamba lisusu koko kipulu na likambo etali mariage religieux bandeko koko kipulu amonisi biso lelo lolenge nini mariage coutumier oyo bakoko na biso ndenge bazalaki kobalana alobi ete ya solo bazali kosenga mbongo te kasi ezalaki bobele ba symbole oyo amonisi biso lolenge nini bazali kosenga ya solo bandeko ezali pasi mingi na bayebanso bazali kobalisa lelo kosenga bambongo ebele yango moni ba jeune ebele bazali kokoka kobala te pamba te mbongo ezali te akozwa $3000 wapi po te abala ntango akozwa bilamba ya bapapa to biloko nyonso to wana tala ewa kokute ba 10 000 euros mpenza ezali pasi mingi mabala ezali kosalama lisusu mingi te tokomaka komona okoyoka libala okende boye babota deja bana 5-6 nde baye kobalana me bilenge ekoma pasi mingi po te ya solo bazali na bango kokoka kokisa mosolo wana te ya solo kokipula monisi biso ke bandeko mingi oyo bazali koloba te ya solo bato bakolobaka likambo etali mungwa ya basenzi ntango oza kofinga mungwa oza koloba mungwa basenzi ezali mundele pe aye nango mpo bakoko bapesaka na bango kombo ya mungwa te balobake mungwa wana ezali ya basenzi musenzi ezali moto azali na bosoto to azali kosala makambo ya mabe yango babengi ye musenzi tomonaka ntango bakofingaka bato to bamama to bapapa bafingaka bana tala musenzi oyo yo ozali kobenga mungwa wana mungwa basenzi me bakoko bato bayebe kosala mungwa ya solo kokipula monisi biso lolenge ya kolamba bakoko tala ndenge tofibaka misapi na bandaku kolia pondu fumbwa pe kolia misili kolia mtsaki madesu bandeko ezali pasi mingi nyonso ezalaki mayele ya bakoko na biso balakisaki bana na bango lolenge nini bakokende kolambelaka pe mibali na bango kasi ya lelo toza komona me mibali tozali kobota na ndaku ifo bayeba kolamba oyo ya basi pamba te ntango akokende libala soki ayebi kolamba te tala esika oyo mobali mokolo akende kokuta mwasi mosusu ndenge kokipula lobi soki alambele supu kitoko ya solo akotika yo pamba te supu oyo ezali na libanda ntango abanda kolia yango sante bandi koya kuna na ndaku aliaka supu ya malunga te bandeko ezali pasi mingi ifo mwasi na ndako ya libala ayeba pe kolamba soki ayebi kolamba te ezali defo ezali vraiment mbeba munene na mwasi oyo akeye libala
ya solo bandeko ezali pasi mingi mwasi fo ayeba kosokola fo abongisa nzoto na ye ndenge koko kipula lobi makasi ezali mai akovandela yango tala ndenge akozonga na lolenge mwana ya 10 ans ya solo bandeko ezali mawa pe ezali pasi mingi biso tofingaka bokoko oyo kofinga bokoko ya solo bandeko azali vraiment mutema malamu te ndenge koko kipula lobi te ya solo na bokoko na biso bato ya misala mabe bazalaki to bengi bato ya mitema lukundu to bandoki oyo bakosalaka misala mabe kasi bazali kosala makambo ya kitoko to bokoko na biso na oyo ya kitoko yango omoni bamessager baye po te ya solo bakamata oyo ya malamu babonisa epai na biso kasi ya solo tofingaka te toloba kaka ke bokoko ezali mabe bandeko ezali mpenza malamu te yango koko kipulu amonisi biso makambo ebele oyo tokosolola kasi makambo ezali ebele bandeko totiki ko kipulu te po toyebi ke samedi ekoya bandeko bazali na mituna bokomela biso po te tokosolola ko kipulu makambo ebele me likambo tokosolola samedi ezali koya ezali bongo mariage religieux nde nsima tokobanda kokoba toyeba mariage nini oyo biso bayindo ezali nécessaire epai na biso oyo biso tokoki kolanda pamba te lelo bokabwana ezali entre mariage religieux na mariage oyo tobengi coutumier oyo ya biso ya bakoko na biso bandeko tokutani bongo mbala ya nsima na émission bokoko ya bayindo mbote mingi na baepenza bazali kosunga biso mpe mbote na koko kipulu esika azwami kuna na Maroc mpe na baye azali na bango bandeko nyonso bazwami na Maroc bakongole nyonso nzambe apambola bino esika bozwami mpe mbote mingi na Clara de Bruxelles oyo azali kolanda biso po te ya solo ye alobaki ete alingi émission bokoko ya bayindo mingi ya solo esika azali mbote nzambe apambola papa na biso Clara de Bruxelles mpe tobosani ete tingana Zoreta oyo akosolaka na biso ntango nyonso alobi ete kongo alenga émission bokoko ya bayindo otiki yango to ndenge nini esi ezongi vraiment tingana Zoreta tobandi masolo chaque samedi tokobanda koyamba koko kipulu nde bokomona ye akobanda komonisa biso lolenge nini bakoko na biso bazalaki mbote na ndeko na biso Cédric Mala oyo akambaki biso lelo na kati na mozindo ya masolo tosoli lelo na régie nzambe apambola ye na libota na ye mobimba tokomi bongo mpe zongi lisusu na régie ko kipulu nayebi te soki ozali lisusu na liloba to okopesa mbote mwa moke na bandeko topesi yo 5 minutes po te ya solo to clôturer masolo na biso matondo mingi na kombo ya nzambe ya mpungutulendo ya velela oyo ayaki kati na bakoko na biso na nzela ya mbulusi kimbangu pe na nzela ya moko na biso oyo babengi koko mangongele grand esprit napesi mbote na bamessager nyonso ya mokili mobimba surtout ya mbanza Congo oyo babengi Kinshasa base fixe de la frontière kuna na quartier badara commune Ansel esengo na biso ezali kaka ke bolemba te tosimba misala oyo koko mangongela tikaki pamba te yango nde mute kobimisa makoki nyonso to wana yango posa ndenge lobamaki polele ete ressources financières na biso ekouta na misala na biso ça veut dire biso bamessager totiaka mabonza te napesi mbote na mboka London kuna epai ya lipasa na ngai babengi ye invisible mobundeli munene ya mboka Congo na félicité ba courage à trop ba coup de chapeau sala toujours musala ndenge bakoko bazotambusa makanisi na yo pamba te elonge eza ya biso na bosani te napesi mbote na ye moko mama Otembe motema ya invisible koko Shemsi donc ba courage à trop nzambe mpungutulendo ya mbanza velela alingai biso utakala ndemo imwa lelo yo mukile ezali koyoka biso pe ezali komona biso bipai na bipai na bosani te napesi mbote na ngai na mwana Hollande mungala solo Espérant Bulumba espéro zo kanga bien na émission bokoko ya bayindo mobali ya pembe obotama na poto okoma na Kinshasa te mais obetaka lingala koleka pe bato ebele napesi mbote na bakoko nyonso ya Normandie koko Kapenda koko Sunda
libota mobimba koko moumbu na bosani bino te donc tozalaka na régie ya kotombola sango elamu ya nzambe mpungutulendo ya mbanda velela nali napesa programme ya suka ke biso deja tofongola losambo chaque mercredi na losambo ya mercredi na 15h30 ya aire à Maroc bato nyonso baza mposa koparticipa na biso losambo ezali ofele totyaka mabonza te mais 15h30 ya aire à Maroc Skype na ngai ezali mapela 22 so bokontakte biso bokoyoka losambo ya bakoko na banzembu ya bakoko eza nango eglize te ya babike utakala bato bazali na façon oyo bakumisa ye nzambe façon bayembela bakoko na bango façon basalela bamakambo na bango nyonso donc napesi mbote mokili mobimba napesi mbote na bandeko ya Canada napesi mbote na bandeko mosusu mpe baza bipai na bipai Allemagne kuna na Allemagne topesi mbote na oyo tozobenga mbuta ndongala awa na Maroc topesi mbote na ye moko oyo bazobenga lokola Maximol donc Maxime Kibanyakina topesi mbote na oyo tozobenga lokola Papi Mwamba muluba solo mobala mama Yvette ba courage à trop talaka ndo simbi mabumwa batu ana kataraba courage sans oublier Seigneur XP yemo kombuta Kongo alenga nzamba akoko na biso abaksela bino ya mingi koleka na bosanité mbote na ngana musika et pas yemo ko Cédric waza ko sa ba réalisation makambo nyonso eke liboso tika ete nzambe mpungutulendo mbanda velela na pepe ya Kongo abaksela biso ya mingi poto sili kozanga iloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko mbote vraiment na batu nyonso matondo mingi ya solo pe bandeko pe balandi nyonso tokomi na suka ya solo mbote ndenge tozongisi lisusu ya mbala nsima na koki pulu ndengo aseptaki pe kozala na biso chaque samedi na émission bokoko ya bayindo nzambe pe apambola yo ya solo bandeko pe balandi nyonso tobosani te dieta kabuya pe mama Kongo kuna na mboka Paris pe tobosani te Alexis Champagne ya solo bazali pe la kosunga pe Seruti esiko zali oyo bazali kosunga penza émission bokoko bayindo tobosana te bandeko tosunga pe koko kipulu esika zwami bokoyoka mateya pe bokoyoka bemission ebele kimia ya nzambe ya bakoko ezala kati na bino kimia ya tata nzambe ya mpungutulendo ya solo ezala kati na biso banso bana ya Kongo tokutani lisusu mbala ya nsima na émission bokoko ya bayindo oyo epesami bongo na ndeko Kongo alenga mwana ya Fumu Kimbangu matondo mingi ingeta matondo mingi